Deuxième, na regretaka nabimana film il fallait pas nabimana. Ou regretaka obimana film il fallait pas obimana. Ouais. Il va être à Coco nanga. Il fait à Coco. Ouais. Pourquoi expliquer ça à Coco? Non, moi je fais sortir Karine. Karine a bimisi. Yvette a bimisi Biri. Bimisi Janvier. Délégation na bimisa Kaye mais pas tel. Mais Karine a boosté. Bimisi donc Nachaka Kalokola Batabe en banane. Équipe nationale. C'est ça. Donc, ils ont un secret, monsieur, c'est confidentiel. On ne peut pas le dire à la télé, on ne peut pas partager ça à tout le monde. Donc, moi, je dirais Bokata, Botikango, Boza Bassi, Boyebake, Boza un secret, monsieur, Bozo le bango pété, mais biso to est bien. Balobi nanté. Mais biso to est bien. Netinga na ebe belé. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, Saratola TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Bienvenue dans votre chaîne d'actualité Saratola TV. Je suis la votre humble servante, animatrice des émissions en ligne, blogueuse, influenceuse, des bobenganga, des bolingara. Na émission na biso ya Zip Zap, tout ça raba analyse na bandeko, to yambela rabino pe ba comédien, ba artiste musicien, ba tunyo tout ba les canara na plateau na biso. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, non yambela bino moto moko o azali grand frère nanga. Eza mbali boso les kana chaîne na biso. Yep ndaza yaya o na tala trop aza confrère nanga na kombo ya Matika Songo mutu na ependa nzamba sala yango bien quoi. Avant na la Sabino invité nanga avant to kota vraiment na 4 émission na biso, je dirais un grand merci à mon équipe technique ingénieur 15 Bassel derrière la caméra, un grand merci à toi, un grand merci Napoléon Mukendi mon asuka ba Mukendi, pourquoi pas na maman Brenda la blonde balobi. Moi, si à Pembe, à Zanga Pays, un grand merci à toi, côté à Fondation Saratola. Un grand merci pena dans des livres, balobi chroniqueur à moi, na maël, il y a l'émission concept, il y a biographie des stars. Un grand merci pena assistance Nayojita. Un grand merci à mon mari Diego Milito, je l'aime beaucoup. Un grand merci à mes enfants, balobi Tatapo. Yep, naza partenaire à chaîne Nabiso. Depuis Issa, la patronne, un grand merci à toi. Sans oublier na Ano Beauté, o Asala Sarato, la Luposone, Zalandenge Zaliboué. En tout cas, mon réalisateur, ceux qui ont vraiment tous le même langage, Fungo l'a invité nanga, j'ai dit bonjour Matika Songo. Bonjour à toi Saratola, un peu grippé mais on va faire un effort de parler. Bonjour Naba fan nyoso ya Saratola TV. Bonjour na Mastanangai. Bon lundi bon donc Balbanine. Début à Yasmin. Bon demi à semaine. Diego Milito. Voilà mutunanga kala. Ouais. Mutunanga kala vraiment donc ya kalambai. Na mes enfants à la maison. Donc binotu na peshi bino bambote picho pacha sota likonko na Norvège Aimé Boubebu bilanga loso. Na autozonga na zaki na faut sentir que na zaki na Aimé Boubebu mon parrain. Et puis binotu bolinga ngai Safi Kayumba en Angleterre, Maggie la verte, des longues jambes fumées, teintées, cajolées, mouindo, choco frappant. Voilà mère. Voilà
Mastakaka. Il y a en Angleterre, en Londres, Laetitia Kouya, la mère des opprimés, maman sociale. Ok, en tout cas, ma beauté là, au grand prêtre mère, ma belle-sœur, je t'aime beaucoup. Ma beauté, sinon ça va? Ouais, ça va. Rythme à Kinshasa et à Congo, toujours évolué normal. Il a parlé tellement que semaine passée, Nazaraki invité, Narataki, moi oublie. Et puis, oui, on a ça dimanche na TVA. Donc, il faut préparer déjà. Donc, on doit préparer l'émission déjà mardi, petit samedi. Il faut qu'on invité, qu'on ait pression, tout ça là. Tout le vendredi, donc on a Kobosana. On a le lundi. Tellement que on a démarré vraiment pas, on a été on a eu aussi l'émission à Sarato. Donc, depuis Sarato, la bandit, c'est aussi l'émission. Non, t'es on a eu barajou, on les canam. Na banda loana kaka, na Chibang, na Poutouville loana. Dans les kanaka, na matama campagne, et pas Fabregas. Na mona aussi micro na sabanzete wana na vababuka. Na bi oh. C'est Marambango et Timbi. Écoute, allez. Ouais. En tout cas, rappelez l'émission, émission on a banda ça la micro baladeur. La période les ala qui ba chauffeur ba grevaka pour le transport. Voilà, on a les qui na monio na bi bon. C'est Marambo Koti. En tout cas, merci vraiment, ça plaisir vraiment pour l'anga Koyambayo Yaya. Et en fait, ceux qui le losent dans le plateau, na biso, tout me un peu et puis na bosani après avant que tu wana ba minko Sarato la mutunanga. Yakala. Donc ma solo na to cha pardon mutunanga. Eh, qu'est-ce que mon fait là tout non ouais là ya bosana. Tout non déjà. En fait et ça la photo moko circula. Photo circula ba. Circula et kota ba page ba lobi matika songo na Sarato la batala mo sa mobile na kata piscine. Ngaku na répondre ba ngabi ngaku tu la yeba kata mai te mutazo la kisanga mai nde wana. Photo wana tozaka na Hero Hotel. Hero Hotel totanga kombo. Te kota kombo te. Donc totanga kombo te tozaka na Hero Hotel. Tozana Hero Hotel, toujours sur la biso, tu as un motumoka. Nous dans ce total. Il t'a invité à biso. Comme on est bani tellement. Il t'a invité à biso. Surtout biso tangara guerre. Donc ils aillent qui t'ont combattu. Bateau n'est pas dans le cabas position no babimi. Babimi si mindu qui soit en tiré. Donc voilà, c'est mon yaya, Azabunda grand frère Nangai. Na tout n'y est vraiment question parce que eza parmi ba mituna o ba mituna rabatku bazong selangango Sarata la photo oh c'est mon grand frère. Donc to ba invitera biso et pas mutu moko ayebani tellement que invitera grand frère nanga bengisi pelanga nde to kindaki biso mi balé tellement to zaina ba délire na biso mutango wana vraiment ça bien place ça. Azala bien nzambe azala nae quoi. Donc voilà, c'était un peu pour blaguer parce que ça peut ma question aux Ezaki parmi mituna ya batebele babanda kotuna. En tout cas, yaya ceux qui le lot dans na plateau Matika Songo eza parce que yo zambiaka na musala o biso to ko sala lelo totala kibino to remeka un peu ko solo la muke na actualité etali makambu ya ba journaliste o bazali bongo bandeko na yo baleki na yo bayaya na yo et puis to kolobela sur actualité musicale. Oyo bongo to moni ba star na biso bazo milengele pona okende ko beta musique na mboka libanda et to komeka pe ko simba muke na vie sociale oyo na ba réalité zoleka na mboka na biso. En tout cas, grand frère ceux qui moyen rozala opesa biso ka biographie na yo en grosso modo rapidement si possible. Sarato Lavana pe sa biographie na interpellé gouvernement. Na interpellé gouvernement, na interpellé ministre enseignement. Babinga yebongoti. Ministre enseignement. Ce que zalaki que journaliste moi internet à Saliboy. Au moins mbamo l'été télé. Bamo bimselo ba CD. Ba kangi ba ki on a parqué yo mtolo ba ki boy. So ezaki mission mo sala ki boy. Balobi so ça homme public mon ba yebani. Au moins vraiment que ba rolanda.
Lelo eloko sami na mboko, c'est vraiment la honte. Et puis ça fait mal. Ngai na réfléchir boy, ceux qui nazaki ministre enseignement, tout nazaki na numéro na yi. Je voulais l'appeler pour nous website, ba vidéo aux otambola. Il y a bana classe. On a chanté, na habité sur mon qui voilà bana ba 6 examen d'état. Vraiment. Ba ki sa makambo wana, oza makambo a bêtise. Makambo ya motaka. Bana wana bazana ba caché uniforme na bango zo la ki sa école na bango zo signifier. En tout cas, ministre enseignement oza bato okangana bana wana. Kolongola bango na un examen d'état. Donc cela veut dire vie na bango. Team koyo longola pouvoir ndé bango bakozo na classe. De l'état que oza na pouvoir ba tanga te na mboka ho. Bango nyonso basali biloko na ba filmer, ba sala ba bidon, ba bannir bango na mamanchik et puis école wana balandeli yango pe déjà pour ceux qui bana ba sala makambo wana déjà c'est que basala yango école déjà. Et puis ba parents ya bana wana. Place bozala Kinshasa o. Et c'est mission YouTube na bi ke chaîne etalamaka. Ceux qui ngana zaki papa mobali. Na téléphone nga na moni vidéo ya mwana nga bongo na jui mwana nga na ketika na la police na kene parquet ba PC 6 mois la makala. Aki ovana mba moko. Na jui ya moi si même. Denge moko. À l'époque to bi ba punition banda ozala mobutu ndo ozala punition ba tundio na armée. Papa vraiment be mo boulot leki to bato belé bobenga lelo ba jika batinda bango punition za pour la classe. OK. Punition ma parabi misi mbonga bi va en Europe va étudier punition. Ok tanga. En tout cas, c'est la honte. Et puis maman bana ana nyonso basali babuzo ba wana na ba parents na bango. Makamba na bino basali et Laximba moko to yebike makambo yo na mama bosara na mbetu po bana na baya. Donc en tout cas, et ça bana examen d'état ou bien bana te na fête. Bana examen d'état. OK. Bana examen au boto 6 à 4 jours. OK, lobi 4 jours. Ba vidéo surkilé na ba uniforme na chantier motaka la pona lobeza YouTube. Ba osala amour bolingo. Ya auto sala ka papa na maman na mbetu. Bango bazo sala ngona ba chantier. Bazo filmer moi na mobali moko bazo donc deux garçons ba osala fille moko troisième bazo filmer moko musu bazo sala na chantier musu bazo filmer donc on dit ba yokana ki déjà ya kosala bongo bango moko. Est-ce que bana na bazui ba na ibisao pozaka YouTube moi to chaba vidéo na ezate ba kanga biso mais ngana la ksabino vraiment ngana la ksabino za pasi mingi. Bon, on te sauter pour la biographie na ngai. Je suis Matika Songo. Batina Sobaebi, sonaki na YouTube ben ngai longa ba bébé. J'ai commencé la télé à Kinshasa. Na bandi TV na RTDV, na longa RTDV na Planète Télévision. Planète Télévision na qui Global Télévision. Global, je fais 3 ans, 4 ans. Na qui Horizon 33, Horizon 33. Na yo kende RTGA na ba début, mais là-bas je fais seulement 3 mois. Na longue. Après bah yo la ngai cop il y a internet et pas fimo kwa za na Angola no ila mobaka Bekin Quick que je salue abeba li port de wana na oza déjà na abeba li port de na babia ba César Loboko donc ngana lona qui vraiment ba musicien na Kinshasa déjà donc avant ba internet ndé ba proposer ngayo ba chaîne internet na bien internet la soni elo ni nango oh to mona bien utka bilo wana ngana oluka na zonga la TV bino sanga ba internet oh te no ila forcé ngana bon ça va na kende na yo kende à l'époque c'était seulement Congo Miki les Congo number 1 donc na Congo Miki il y avait des Hervé Making of de Tchekele Pété Tchekele Auto Longwa ngana yo ya Congo number 1 seul Tracy Mbelenga qui monteur Hervé Lola Bishop tout ça là batwazaki belé ndé na bandi na Congo number 1 na bandi na Congo number 1 na komo la accessible batuke YouTube existaka na ba musicien na bino bo abambiaka na biso na mamba YouTube alors ngai na bandi YouTube toza 3 na on atangi on a tenu on a non très cher Zaki monteur non na ba chroniqueur na ba chroniqueur tellement vous êtes déjà invité ça TGV ngana kin déjà combo yebani
donc yango nga place nyonso Michel okutanga ba yozawa donc nazara na mamba bénédiction mama pamboli na ngai ya oyeba nzamba changa inde na olakisa ba Michel belé ba comédien belé ngam tuna lakisa ba YouTube na peut-être YouTube ezaboya to sa émission o ngai tango sa émission retombé pour biso na kala tondo cha ba numéro na biso te tondo cha numéro invité. OK. Parce qu'on invite les mbiba peut-être mutu mo boye. OK, kalabino ozaka bongo hein. Ba tuna poto ba lokalo wa saratola. Ba monoka na ba CD. Dapo biso nde to casser ba CD. Ba casser ba CD. Po tonga na bandi internet, YouTube na Bangola, ba partout, ba se dit ata ba okende. Donc mutu nyonso ndo voyager na Afrique. Ba pembe na roba Afrique du Sud bani abando ilanga ba CD. Habitande ba oteke peza ki avant muta somba CD à théâtre. Da faut ba cha émission na la kati na photo na libanda. Donc ba témoin ba zebelé ba ya ba ilanga ba CD ba tout ça là. O sepela quand même nango. Oui, ah saratola o ba to ba osalo non to yo kolobi lo mo avant to banda ke ba vena biso ba kemba na mondo ba kemba te biso kemba te. Biso zaki facile bino avantage na biso nyonso to comme na kalelo comme que to comprendre que YouTube on biso moto le la kana compte na biso tenga na lobai bino bokemba na sens que peut-être bino bokinda na ngo ba classe ouais bonyo kwa mela na ngona ba télévision moi je fais l'INA je suis gradué à l'INA na ba camarade nchika ina ba tanga na ba salle moko ba Ivipan ba junior diaso vraiment ba tanga na bango chikimo na ina dans la mikanza on a to bandima première deuxième troisième dans des sikoyo et salut que succès l'équipe tellement trop oh lelo batu ba omona ba obenga buzz nga za buzz te nga za ki succès donc succès muto uta poto muto uta wapi famona nga na Kinshasa ta vandai talaka na oza mpiaka na bitena ke chak na kina block ka block abandal ba jier son empire et puis empire na ngeza empire ba $500 te ba $1000 te donc on a déjà na ba $1000 mais ngala mon empire donc vendre ce qu'on a na bloc non mais la peut-être à l'époque ba turbo ce qu'on kolonga na bloc on a de 17h ti ina na kolonga kana bloc on a dans $2000 ouais histoire vraie de bata poto na bi ke ba bloc bat batala nga benga mutu msazo baso na zongi na ndaku na zongi poto na bisi madame ke na zaino boye on dit matete kanga photo donc là vraiment na sala sixo mona ya photo na sala sixo mutayo tala yo na sala sixo mutayo na bakoli banini tout na sala siko à l'époque na ngina tuno question montant yo sara succès wana est-ce que les ala rappeler succès wana faut baiser faut mafinga biso tozaki na ranking mo zai loyal OK netinga na Hervé making of tozai na ranking Congo Mikili Congo number 1 soki Hervé ayambi Kofi c'est que ngafuna mbawera ah bon et biso concurrence zai loyal ezaki concurrence ya boulot mais surtout kutena mamatanga to fingana surtout toza en dehors à caméra na bisayo ba pire on dit maté mais surtout comica boy to changer to finga na te ngande kana za na moi ba chrétien na eko ya chrétien lo ra mo mnene bani mo libumu na obeteka mutaka mo na bandala mo likambo internet bani na bandala mo na bandala yo ata ta place au bandi mabe au bandi moi na bandal mutabane internet ngape na moi la bandal mais ko bandi mabe si ko pani pour comme ça bandal on dirait comme supérieur ya ba communion bandal les supérieur à ba communion pour mutunyo so na vina revava na bandal ba musicien tout mon na mandal nganjili mandala lupango na veninga botami na balari asomba tonga kitoko bandal ko fe midara lemba lubumbashi bandal Pepe Kale bandal Wenge bandal Rajakula bandal Mobutu bandal Tshisekedi Fachi bandal Abotama et pas bango za place à Sévigné le pont à Sévigné oh ya solo hein le pont il y a Tshisekedi place Félix Abotama OK bandal pont à Sévigné ouais école Sévigné OK bandal Sko ma benini soto lobike toza bana bandal et puis internet et bandal na bandal ba biso to beta na biso batolo beta la ngotono po ngata on sa na TV internet ezate na zala déjà na yo uzara nanga
Donc bandal donc biso to bandama solo. Bandal. Ah mais ce qui te quoi histoire de bandala de bongo et après moni et après na ko motambola na batu na mokuta na batu na mo yebisa batu que internet ezabo mais moto aluka ngai bayila ngai et pas ya bon lisolo na loba loba déjà trop batu bayebi na bimsi bana belé lelo naza parmi na ba site nyonso ozana Kinshasa na peut-être ceux na mona te mena na koko ceux na koko te na kokolo dona na bana musuba bimisi ba na bana na ngai tu sais José de Londres ta la biso ana poto sida bilele phénomène sobi aza awa bakaluji ba Patrick Ngambe batete balalu papa ba José de Londres akofi de Londres ke poto ayi toke bimse na morga 7 na zo téléphone nanga na sala live ya Facebook oh le ba tout ba oganga oh mutasala live à Facebook nga et sobe az envie José de Londres az envie OK na ici ba on des abonnés ça direct rien au kosi na bi prise et sobe abilongba yo ya na biloro no ka boy na bi oh non ça des abatu ba mono chabo le ba pesa mbote le ba bo tala ngomo na bandi bando commenter pas bando commenter abi yo bi on de na bité ngape ba la kisinga même ta la kisinga ndeka libanda nde le live na monde na biso mutasala nga ngai mutu na ya na poto na lakisa batu ke ba mama veuve bazalaka ba mibali na bango bakufa boyebi ba mibali na bango boyebi ba mama basi na bango te émission ya liboso ya ba mama veuve nga na lakisa basa ba dudu nga fura ya balisala ba mama poli tout ba mère wana nyonso moni lelo batu bandolanda bango bani nga ngai mutu na sala émission ya liboso ya libanda na poto po mutamo na libanda nazo tambusa micro baladeur dans na sa ko micro baladeur to na yo ya mbaule to vanda na biso te to tambola libanda na iba émission na salango première émission na sala 2 émissions na journée na sala na Sankara na sala na miel de son tasko poto zo pesa déjà boza otenga mapona nga papa mo ba benganga na poto ana 52 ans aipsingai mwana na yoka ka koloba kozama na bandal kota balari mais tango lekaki kivunda na coin le pango mo eza na portail rouge eza le pango na biso depuis na longa Kinshasa na 17 ans na yate mais lelo na 52 ans na moni yango na vidéo na yo abi pesa ma kombo na tinda identité 500 donc na sala ba innovation au créa na créa ba micro baladeur ba télé réalité donc tout ça là moi je fais ça ya un moment on lelo batu ba lekinga karat bon disons que le kanga te batu ba apparemment ndiro zonga moi sima te wana ko to ya nante batu ba instaurer et loko kana ko lo batu ba instaurer on a instaurer te ezaka ko fingana oyo salate on a salate batu ba finga sarato la okuna finga grâce tembo donc ochima caméra boy omoni yo aliboma lelo yo batu tout bazana ba chaîne ya YouTube ya poto bazana ba fanatique nanga banoti nanga la na ba komola bango to na benga kai nanga na 10000 na bomba ngo siko mukono bimisa ngo vanda na tanga moni patron aussi tineza moni bango ba na boka bomba mabanga na zonga libanga nanga moko kaka nano bando kote ba 500 na tikala zo $20 te ngai oyo na vanda na ba Vincent Chulis ba Jazz Kavulu Jazz na poto soyi na zolo ba ya lokuta eza vidéo na vanda na Jazz na Willery na no vanda libanda na première fois na mona Vincent Chulis na vanda skolo wana ye pe no akoti mamba ayi bien ngote OK na zalaka ngai doyo zarambia ka na zalaka na vani na Jazz azolo ba na ko itsaye OK mais nazo kima eka mom ke bon ko kima ete mais na ndo ibsasa na ngai po akota ya bando sasa ba magam nai na vanda na bango na chat de papier duplicateur to mela na somi masanga pour ngaloba vérité na somi masanga Jazz sombi poulet et ça que ba Vincent ba yo ya donc depuis na chat téléphone Vincent tu lis il est en vie tu
peux le demander. Depuis na chat téléphone, ce cas 5 minutes ago, quand le téléphone a fait sonner. Ce téléphone est sonné na chat le toy. Na soli na commis. Dans la salle, tous les deux papiers duplicataires rétro-verso. Il y a un code qui est poto. Vincent, ce qu'on place à tout le monde. Bateau nyo so bateau. Et puis, na ba papier nyo so un code de $100 exact. Ah? Il a envie des Pirondomba s'ils sont là. Tu peux demander à tout le monde. Ba Fatou Kaimbe, ba Suzy Bantou, ba Meta, tu peux demander à tout le monde. Il y a un monde dans l'angai, naza, ba anniversaire dans l'angai, ba fête dans l'angai, il y a trop de comédiens que ba journalistes. Parce que ba journalistes, tu en as déjà été. Ah, oui, ko bang singa. Ce que Vincent Dayo tout dans l'angai, rien du tout. Et ça fait que na bandaki loko sika et puis naza déjà na eloko na sala na nzoto na ngai oyebimaka déjà na yebi déjà sala eloko wana na kenda classe na ye na osala na TV batona nyonso na posanta bango na internet nazara déjà na bango na ba mission nyonso déjà na mutu na mona ya pas cité téléphone na ngai na vanda bo mission tout ya benganga et puis eza teke nga na obenga nde photo sa mission te obenganga po ezanga. Et de ce qu'on a dans succès. So les repas to les repas nan. C'est ça. Poto fo ba yo. So zo benga ngai muta oti poto ayiki ntasa ma yika poto sa mission. Siko san Vincent m'a demandé mais ba mbongo nyoso so san na bia na YouTuber. Asa YouTube na sa émission YouTube on a Vincent ça le pas kudu aka songo asa la émission bazana film mbo asa la émission mbo ya bacha banzembo disons azwi nzembo babe ngoni bacha ba émission au nzembo bo débattre sur nzembo ngo ba parole tout ça là là c'est père le monde place bo kenda na boto bo la sapato boto na ngai YouTube de maman ah papa fona ça ni papa au côté si Vincent. On a déjà non ba Karine ba Kota ba Frédéric donc là ça qui muto nyonso za pembe nanga. Donc moi non Karine. Mais Karine c'est on dit quoi la première. Donc aza moi nanga liboso ya moi si on a côté na YouTube. Muta liboso na côté na YouTube c'est Karine. OK, Zara moi si Karine. Karine mo compte. Na kotisa nga zaki so vai na ngai na osoma masanga na osaba banini so kanga manga tro na biso na o mono za courage oyebe oloba na o peso cop ololanda nga yo poko mon sala comment cop comment osala boye ba o ba koka lelo baza ba o ba koka te batika me ba o rattraper na suka o moni bango ba o yenga o ba koma ka regretter so na yeba ka tango ko tsanga mais ba na cha muntu ayo cha muntu ngo to komi déjà na boye donc je suis fier de moi quelque part baloba kobota moi na eza kobota mtemate je suis fier de moi na makamuni soba na ngai ba osala et puis mais c'est YouTube c'est moi naza reconnaissant encore de plus na Alvin Beya tu connais Alvin Beya il y a ça la émission chrétienne Alvin Beya oui Alvin Beya mukwaya parce que Alvin totine Global Télévision naye Congo number 1 na Blaise Manzambi à na Kazarema cela veut dire que Congo Mikili Congo number 1 Kazarema Kazarema est uniquement ba chrétien. OK. Parce que bishop a longa côté kuna Blaise Manzambi ebsengana lukela ba muntu mo journaliste mo makasi aro yamba batutu antata Blaise Manzambi na ba rando na ba frère Patrice balombongo ban na bando ke local vin na bielvin ta mon nga pourtant dans internet ya kopane futa salaire na $100 mais au lia ko ka $100 wana Alvin kaka gauche droite na roya aukimanga na luke aukimanga aukima na sama mo na bitamuto parce que c'est mon meilleur ami d'autres place mo nga na osala il y a aussi l'émission lundi na global on a aussi l'émission mardi na 22h il y a ça la lundi na 22h na Ezo Alvin Mukwaya na Monica Eleki na kenda que son âme repose en paix maman Balvin autotika biso année passée na kenda te pas mère na bon pour ndo côté pas bon mère ebinga déjà ma Salvin mère otchelanga fufu na lié na bi maman tala Alvin ko peza boye Alvin en sa boye ba papa tika aguya
lobi na taral vinoza na ya boyaka ya na ba CD no za na ba la mbongo banima aya na ngobo na biso alvina banda na biso World Blades Manzambi et puis il est le premier journaliste na matanga ya Marie Misambo mutasala 1 million de vies. OK. Parce que lui il était là. Babiloro mususu batu ba filmate banite yaza nango donc ya bandango mutali bosso en tout cas talaka chaîne epesa ina babilamba dans actualité sur actualité les lois en chaîne nae la voix céleste bien. La voix céleste c'est lui là Alvin Bea mon pote yazalara moins collègue até ora bien ngai ya bien ngai mutuna ngai ya bien kamangobo ozar nabi na pale nazoya so na eka eto vandi a fentenga masolo moins loko donc na mona ndeza ba 10 na ya pesa et puis ceux qui nazam piaka nazam muntu mutali boso na benga OK et puis na benga tepsinga anana ngote ni tepsanga razela mpesa to yara victoire donc Alvin Bea sans frère pour moi. Donc, on est à moi, histoire, na yo parcours. Parcours, na ba Mike Lukamba, ce sont mes enfants. Oh! Basé Belé, Bagle Rolangi, ce sont mes enfants. Mais est-ce qu'on on dirait apparemment, Tobengango, la shit de Matika Songotondeni? Quelle shit? On dirait, moi, je parce que ma le besoin singa soupe, que yop na muto yaka na besoin ya ke batutu bakota na lengi ya travailler na YouTube nengo beteli biso na lisolo. Mais apparemment ozonga no sima. Tombolo baramuta apparemment ozonga sima. Je sais pas bolo baron na sens ni. Donc eza moni succès eza époque. Voilà. Musique ils même époque na succès. Je suis pas hypocrite pour le baquet, je suis toujours à la page. C'est ça. Rien du tout. Et cette époque Noël je suis là na maîtrise na ngai e bembanyoka. Si la somote nga na osalaka oyanga boy. Dans la lingi tendesko ko ya côté batu musu bazato binoboza. Po ce na yé côté kuna naza impoli na tenga so to sala ni boy. C'est que ce to mona na baba to bundi. Tuna bato bato baza penepe na ngai saka toloyebi ngai nde nasilikaka nga asaka jete bayebi bango nyonso nyonso mona moto afinga nga na beta bango ebele na beta bango na bato na beta bango bayebi nde nalobake na beta bango face à face boye na beti. Donc nga déjà na amko moko na botam na famille ya moko bien na ba généraux ba colonel Marambutu donc na bagarre na bandi judo depuis bon mois na donde na ka mukebo na bon judoka siko na koli na place bo mais so poto ya moto pour que classe donc mon chabo était exact donc ba kol so déjà l'esprit qui joue ou la mukatongo pour que classe on a deuxième primaire mais ba ça so pompage ba to na ba catcher na famille na ba judoka déjà maramo e kitara moi ba lia mo robo sko ngai batutu ba yebi nga landa ba te beila machette po ka ba internet ba ça ba mpe ya omonaka na fana na kwena nga osama et puis ba yebi peke soki to la musi muto ana botika liona la na po soki bo la muso na obeto te na mono za musika te mais na za ba vérité belle on a le bango bato bayebi be mission na lo ba ezama kamso na lo ba Kinshasa te na lo ba poto pour la poto mutayo kangsanga za yango toze bele penza ngapena lo ba yebi corona kozala libanda et puis son a le bien aussi mukono ya peto bossa na biso internet ezika donc tu vois exacte que na exactant et puis so landeli temps ba succès na biso na ba succès bato bossa lelo bato bossa succès te bossa buzz donc ngai na sala succès na mbongo na elamba na basi na maramtu dans ba 35 basi na poto ba 36 basi dans na jier moro ki na année moro jier basi ba yara 4 on a 4 valises donc oko saka mais on la kande na titulaire titulaire wana pe moi sa poto to kishasa ngai na zai vraiment na ba
bagu ya basa Kinshasa te tant nazo ke lamba sa poto te mais le grand pote mère na biso te na lobby à l'époque OK mais so landi fonctionnement et to bal na Kinshasa Vincent na bal na Kinshasa ngamo pe na bal na Kinshasa na sala déjà ba pradot ba tout ça là ba c'est que bana kin de makambo te omoni bon wana za dossier moto fongola te to ka te to fongola po bino bozalaka na bana kin omoni tozala na bana kin mais bozala pe na ba te motema eza na poto mais moi la kin ebi kelelo basa poto baloba mabebele pona ba biso to loba na vérité basa poto baloba mabebele pona biso ke toza ba infidèle bani so tunkaye na boya po bandoko sanga na kin te motema ezaki na poto mwasi na ngande ye mais ko se soulager moi mukie na ba ne ezo wumela ba mo ezo wumela na za mobali lelo toza ba hypocrite to loba yango ye moko na poto kuna bango moko kuna soki vert soki nini balukaka mampu ezobeta bango komo luka mso akofuta bambongo bani biso boza baja na bandako loba na baton na manda bisa ba patron na YouTube mabe obo sala bolia bambongo bato bofuta bango ba $100 mukolo Congo biso nyonso koma ba YouTube bolia perdu voilà ba et comment déjà na loba nga makamnyo so loba isala maka eza ndenge ya famille na ngai na ndenge na lobaka nga so salinga mabe oyo yomo yebi ko salinga mabe so na lobeli ezo je suis comme ça basa poto basali bandeko na biso ba congolaise mais ba vandaka moi libanda ya ba pona ko vanda kuna bandeko na biso banda traiter biso vraiment bien te loko à machine mon bon instrument mon robot donc tu peux prendre le téléphone so bando solanae na 18h ti 4h. Il faut vérifier la maison, la vidéo qui est là. Tout ça là, pour nous, ça là, déjà, nous avons premièrement l'amour. L'amour. Et ça, nous avons ça la biso, mi bali, na ba façon na biso. Parce que ça, il peut moyen au lengue la libala na yazuta la kaka. Et ça façon au lengue la libala kota la, mais pas trop. Dans na couple, et l'eau que ça très important, c'est la confiance. Confiance. Mais n'exclut pas les contrôles quand même. Oui, pas de problème. Mais il faut y contrôler, contrôler. Et puis mon bali surtout que musala lobi. Oui, et surtout nos amis au bazara penepe na biso. Tellement il y a ce monde toi tu achètes, aux moi si na poto, ngamo si ngamo ex ngamo apota benga bato vraiment bonnet vraiment ba 0h 1h. Na vani na bar vraiment benga, po yanda e baneke na milanga masanga. Na vana na coin veni kaka. Abenga moi écoute ma Freddy Akimba Dams ba nini écoute ba dadi ba gilit so bi gilit gilit molobeli écoute bango ba oleka kutu bani na so na mère atali bango pesa bango $50 ça il y a 1 heure ne futa maté c'est mon argent mais tellement ça bolingo po nana balar. OK. Donc par rapport à Bolingo, moi c'est à commander pesa bango yo pose une poche na yo au pesi bango. Bon ba boulé ke yeni ta pesi bango donc salamina amour. Salamina amour. Donc ezana ba babilo mususu on peut pas le dire à la télé parce que le vrai amour ça se montre et puis ça se sent. Comprendre. Biso tout ça munoko, tout ça ba bagarreur, tout ça ba tabitumba, tout ça là mais na faible to faible na amour. OK. Na lingara mbala moko na boira mamo. OK. Naza fidèle na moi si moko, mais naza infidèle na basi ebele. OK. Na comprendre te bat ba comprendre la langage en na loba autre yo comprendre. Fidèle na moi si moko. Infidèle na basi ebele. Donc naza fidèle na moi sanga ndako na ko trahir. Jamais, c'est ça. Nazana calme moi si na solo bi A B B mais so na bimi na porte na comme infidèle libanda ba moi vanda comprendre infidèle ngol bateke na ba sebel parce que na ko le kabo film européen mbota c'est pena na c'est pena non tout ça là les infidélités on passe bon toleki wana ezalaki tozako luka kobeta mwa lisolo ya matika songo mais o regretta ni na vie sob no fandi boy fallait pas tout ça à moi spot. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les
60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Vraiment, naebi que touti kota la pibi ya Madjabou gospel. Tozongi na retour ni na wishuka ka so vandi penda na parcours na pasi na vie na omo bimba et soit ka yo so po vandi bo regretter fallait pas obimisi pe ma misu. C'est deux choses. La première chose est ça, on a perdu maman. Mauvais souvenir, ça me choque jusqu'aujourd'hui. Dans un moment, on a na mutuka ata na terrasse ngai. Na beta nzembwana chaque jour ernia c'est son entambola nga mona car na bandela nzembwana. Les titres nango kitikwala. Ya nani? Ya Lutumba. Tokoyo kata muke. C'est là. C'est le foyer. Sakana libela soki ozui mwatango melaka libela envie qu'il s'est foyer yaka tolingana yaka tango ezali koleka liwa ekozela mabele pona kase loko ya kitoko mabele o alelanga Nicole kase o mabele o wana yalome ya bazali se kolela mojenga mbuta kolela loboko na lita mae Nicole o kenda nde mobesu mama matia kolela donc nalela mama biso na nzembo comme les Nicole Kasson. Okay. Je salue ma petite soeur Grâce Lubamba Mobutu Gaga. Babota biso mbali. Nga na petite soeur nanga en France, na Lyon. Je te salue. Donc on a copié à maman biso. Donc maman biso ndé à s'incarner wana. Na comme appelé oncle. Noko ba. Noko ya Enrique, ya Hilario. Mobile na ndé comme na Enrique, noko Hilario. Ya za raso talanga na YouTube na TV. Ya bien aka tonton sali donc ndia zo mona ngana aibi tonton na ya benga na tonton na vidéo amona ka loko tonton yo wana donc eza yango sala nga pasi mingi ya liboso et puis ma petite sœur batika na 2 ans aibi merde amona mère kana ba photo aiba ma photo mon bazana amona ka maman la photo amona copine na ye. Et puis, dans mon place, Bakunda, maman l'a raté, n'a habité. Balila et quand on a le pont, mais n'a pété. Oh là là. Dans un internat, donc bah il s'en a pété. N'a zoé Kinshasa, n'a commis à Kinshasa, vacances, ne pas bien que. Maman ça kufa. Maman entre temps va kufa à Yaki, Kota Langa. Visite. N'a l'équipe petite sœur Langa donc retour naé, mais mère Adaya Babombe Langa d'après. Une année, vacances, nous à Kinshasa. Des arales et des gibes sont tombés la fois. Donc, mère a salade d'Aïchou. Et puis, deuxième, il a regretté que Nabimana fille, il ne fallait pas Nabimana. Ou regretté que Nabimana fille, il ne fallait pas Nabimana. Ouais. Ou l'ingété Nabimana. Donc, déjà pour Nabimana, c'est que Nalinga qui. Donc, relation il fallait pas. Pourquoi? Ma raison est privée. Elle t'a choqué? Ma raison privée. Ouais. Boili solo et ningi sur internet. Non, rien du tout. Rien du tout. Merci beaucoup tout l'équipe to continue à 4 actualité là to continue à 4 musana biso nenge kindara. Voilà. Matika Songo papa ya Karine Mokondi. Yeah. Papa ya Yvette Kalombo. Yvette aza koko nanga. Yvette aza koko. Ouais. Pourquoi expliquer biso aza koko nini? Non, moi je fais sortir Karine. Karine a bimisi Yvette a bimisi ba Biri, bimisi ba Janvier. Délégation na bimisa kaye mais pas tel, mais Karine a boosté. Bimisi donc na chaka ka lokola bato bien en banane.
Équipe nationale. L'équipe nationale, nous sommes en fruit à Karine Mokonzi. Donc, bazalo quoi bakoko na yo. Bakoko na nga. Karine de mwana na. Oui, Karine c'est ma fille. Siko komona mwana na yo. Na mwana na ye. Bakopotana na réseaux sociaux. Donc koko na yo na mwana na yo. Bazana boswani na réseaux sociaux ya. Et si les gars te. Tezu si la kate. Tant que yo papa ya Karine. Koko ya Yvette. Saratola. Hey, obeta sete. Na beti sete makasi poza papa Karine. Beta ta sete Kinshasa. Ozo beta sete ya Clou, beta Yesu. Okoko lobani. Bon, disons étant que grand frère premièrement et puis étant que parent spirituel. Il y a Moussala, père spirituel à Moussala. Je dirais premièrement bah s'arrêter. Parce qu'il y a na makambo tout ça on a internet ça va nous rattraper un jour. Et ça va te belé les lots bozo mona bango simba me ko zo lo ba sala bo na mtema nazo regretter point ni tindara kota makambo mais le roi ça koti ako so bimate dans les balles combien passi ko bote combien passi ko tambola ne combien passi. Donc cela veut dire que place hasard regrettera mais tellement que à côté yoki sentiment succès to ya buzz to ya moins 10 francs et ça dit que à ça on a fait ba musu ba yango na difficulté à famille les lots à bonsi famille Freddy Akimbe je te salue Freddy Akimbe mobali ya Kovo Akimbe na Belgique wana na Anvers un peu sur mon meilleur ami donc et ça bon mais bango pour nous bon balé premièrement on a eu batika parce que bayebani et puis et ça na ba secret mususu bon pour bokenda bozelongo vraiment ba courte nanchiki to benga ngo ni to tanda benga ngo kuwana zaki principe d'animation cela veut dire qu'il y a des trucs oyo zaka confidentiel que journaliste akolo on a TVT. OK. Donc ezana eloko mususu babenga ngo source. Cela veut dire que ça makambo mususu uta na source. Baloba ngote ata ba braka kyobo. Vaut mieux kufa. Donc bozwara beaucoup ta ba YouTube na botara ba film na ba journaliste botara ba film mona que source ba secret basakana na honte na TV. Dans sur ces algo là, moi j'ai dit à Saratola que Saratola oui que Freddy Akimba randoki. Sarah Kekuna. Et oui que ba ibsenga Freddy Akimba randoki. Akekuna donc et ça il quoi 10 personnes. So bakangi 10e temps à bandi yonani tengam na ngaba ibsenga te mutabisanga mo sapembe. De singana nyonso de source ndengai de ton yo la source des andenga on va m'arrêter parce que eza biloko to benga na source ataba kangi yo ataba salonde baloba place aux informations et puis tant to pesa information to loba be koloba teke talaka monto yebso lo mona yebse c'est comme là déjà koloba teke ngam na voilà c'est ça. Donc ils ont un secret confidentiel. On ne peut pas le dire à la télé, on ne peut pas partager ça à tout le monde. Donc moi je dirais Bokata, Botikango, Boza Bassi, Boyebake, Boza na ba secret mususu, Bozo lo bango pété, mais biso to bien. Balobi na nte. Mais biso to bien. Netinga na ebe belé. Surtout père. Belé. Mais père pas coach à moi trop. Naza ce qu'on a besoin te Botswana parce que c'est à côté de Karine. Mais c'est clair que côté la Karine. Tu as côté libre. Tu n'as pas ça conseil. Mais nandenga solo pe. Mais nandenga solo n'a pas ça conseil. On peut ça conseil mais nandenga solo pe aso ba au côté la Karine. Au côté la no Karine. N'a pas ça conseil. Ça non conseil kasi. Donc cela veut dire que Botika so bon Botswana na WhatsApp boko manata. Pour ba voice, botinda ba voice te pour ko bima. Bokoma na tapo umuna kokoma na rozwa simu moko boy na che na téléphone mon na che kombo simu wana na WhatsApp na chande mumona kaso talo moni komba moto na cha Saratola de soto bando finga na écriture WhatsApp et l'accès teke zanga
donc kombonde tambo mayenzo ndeza ngoye tezangai donc beaucoup malin si vous avez besoin sono ou bien boluki terrain d'entente ya royo kana vous êtes des femmes. J'ai des femmes au abima qui boit salari boy. En tout cas pour ngai et ça n'a pas celui qui nga tala ba vidéo ba tumsuti. Tala ba vidéo ba tumsuti. Te mais wana tala ki asu surtout que Zakari no tala ki. Te siko merde tala. Te mais tala ki et surtout que Zakari no tala ki nga na bi ko non, tala ki. Mais pour être franche, pour être bien vraiment soy nazana bane belé. Nana mwana oyo aza na force de quoi papa na. Bon comprendre ate que tous on siko mwana mana bonga mwa mki. Das quoi ala ki sa sko identité. Sko te non la sa identité te bon tiki kasi. Te to de katolika. Bon comprendre ate que matika so. Na poto ando bengi longa ba bébé so na chebe ba olia. Ba omela. Ba osepela. Na sima na ngo ba remercier Nzambe. Tala ndenge bali muto ngando wa bosana mukila ba jolo fotika na bango. Picho pacha sotali konko na Norvège totali sa mokili vers Kasangulu tolika donde na baluka boyeba ke batutu batali babaluki nde na cheka bo batino sur place baza bacha batu ba commenter na se bo commenter ba yibisa ilonga ba bébé mignon garçon na bandi TV na mande voûté donc ce qui na tient na lignée nanga nga mona fort na bimisi bane belé et puis na maîtriser succès na yebo na bimisi mwana na bimisi mwana mwana sali succès mwana boti lelo bato belé o ba oloba ya basi donc nenga zawa na fubu pesa ka respect quelque soit ma belle nenga zawa na tetanga kombo mais nazo lobela Karine Mokondi nenga zawa na fubu nenge mwana na ngai Karine zawa na fubu pesa ka respect parce que lelo alongola chômage pas ba film so banda oliate ba film so agina pasi lelo ba fiona ba yebani po ba finga ki Karine ba fiona ba yebani lelo po ba parce que tono lo ba boye ba to ba mona na lo ba mabe oh na côté lié mais mais nazo pesa exemple des automatiques c'est bon exactement tak wana ozolo ba bien que mwana nanga poto ebi que papa ta mwana na za mabe mais est-ce que tu penses que na côté la mwana na tika koko te mais déjà non na mwana ta parti à côté te mais na otoloba mamu ndelo zati na pesi conseil na pesi conseil entre Bomi Bali Batika Karina Isaac Lombo Batika non j'avais regardé ça n'a pas si mingi ça n'a pas si parce que Karina Bimana Bamboa te wana te ya on a eu son moni bima pena fantôme omoni fantôme nena kasi Karina Bimana fantôme ti fantôme to bandota na film o bangsa ata bino mama bomola ke makamse komi ya balokuta fantôme mona na namte mais est-ce que ba mona fantôme wana ta Bimana Karina dans ce cas bana ba onyoso kasi ko to yo mona ya lo ba sa no partout da fantôme pas les cabino pour quand la fantôme photo ndeni amona na te ya on délicat ata la mi ba ole elili na mo kuto mona mais fantôme to mona gete te tu vois pour ne pas blaguer to ko seka to s'amuser même bande ko na basa YouTube ozana ba réserve vraiment toza mibali to ko bala na pe mais to ko bala na te pour na yebi ke nde des choses alaka vraiment et simbate dans na obeta ku kok na ngamo ya soso boye mukoto ko sona kana ndoko libala vidéo abalanga kutu impuissant ngai man mbadi botika biso to luka na kuna biso biki mais quand on appelle ça go bibende lo ba biki te vous comprenez et puis sexe ya moi si tu mobali et comme déjà bien na mutu kaka donc na rozala ndeko na ngai Jita ndeko na ngai théâtre Jita ndazana déjà sona kena déjà ba 12e dan ba guna nga ba tout ça bani exemple ce koyo peut-être biki nanga isa ne ya lingela te mais ça naturel les normal ça lui plaît mais yende invité on a sans tabou yende a osala de toutes les façons na bolingo azana ngopona nga ACP na ngoko bien tito boti bana to sali makambo to Autriche ngate ça vient ici et uta na mutu sexe munene ya mukiani ezala na ngote na bolingo nzete mo comme ça munene ezala raté donc eza façon ya elingeli ya mot tu portes
pour na mobali tout le monde moi si m'so lingi aiba ata ko cha dordorate azaki ko sukola na c'est bien te mais nga na ida ba c'est belé na parcours oui na parcours na bana la ça comment na kasi bokilo na Félix Garbi Karine monoko solo en tout cas en tout cas yé na ibité par respect na tikala moné boité azande ombali na tikala monété mais photo quand même na moné na 40 tu sais hein Obi combien Feli. Bon, Feli. Mon cher, oza mamba ile kwanga. Na wa s'adresser na ninga mabeti. Yango moni na lobara boyi. Batu nyonso baza penepenanga. Na quelques copines to babimana nga na bandaro loba boyi naza autrement ya mibali. Nga azalo ko mibali nyosote. De baloba nzamba sa mibali nyonso nde momo senso nde matenga naza autrement. Cela veut dire que si je me sépare avec toi, premièrement, on reste amis. Si toi, tu veux pas, je te laisse meilleur que le baboye, boye. Ce qui se confie, au lobby que Karine a eu mon solo, tu as fait combien de temps avec elle? Toujours est-ce qu'on a vraie version? Donc, on a lingi sarato là, tu sali 2 ans, 4 ans, tu kabouani. Ok, on a besoin de mon au bout de 5 ans, on a solo, nous bandons soi-disant, il y a 4 ans. Abi Karine ali a Shingom. Ce qui peut Karine ngwa zaki na mnoko solo. Abi Shingom. Shingom eza prompte tout le monde. Navana na Karine. Maram subolo barate navana Karine tanga zana kutu muke. OK, mnoko ezala solo te. Je connais bien et pas ba Karine. Te mnoko ezala solo te. Rien du tout. Rien du tout. Po batamba solo mapeka pas tande to vandi boyo ka solo. Ala solo te. Rien du tout. Hervé Lola za témoin. OK. Ezana ngoka ke za étoile na ye. Abimisi bato belé to yebaki bango te neti ngai tigre na yeba ete et moi te mobali nyosa leke pa Karine yebana et puis ebele baleka ba pesa ba mbongo po basala bongo Karine lo bango te poani ebele ba futa ba mbongo po yebana et nango libala te mais moi je te le dis ebele ba moninga nga kota mamba Karine te. OK. La kotaka une fois tant ba libala nemo rataki na sake mission. Kasi ya feli angoti. Na lobaki. Mais quelque part aza mabe oyaye. Aza pe na bolam na ye. Mais ceux qui quelque part oyebana ki na sima sarato là, ceux qui vraiment un vrai homme avec grande H. En tout cas, eza biloko musute ata buzz ya ndenge nini yango okoloba na TV. Tu sais nga na bimina basi ya poto combien? Bato bayebi banka peut-être pour nanda poster bon na Facebook. Pour nga sona odingo na poster. Donc ba mona nga na yo. Et RVC déjà. Oui, mais na tulisi ngai. Mais vrai bolingo ngwana. Moni obi na za mbali. C'est la romo bima na sarato là. Na tcho na Facebook na ngai. Na loto bima. Mais bato oui na tulisi nga pe yo po tulisi nga. Ko muta olinga nga pete ko eke to bima biso mbali. Balinga na bango. Wana batamite mamabe. Les envieurs. Mais azobo ça quand tu as vu quand on a envié une femme de quelqu'un, il y a yo pe ba ko envier. Très bien. Tu vois. Donc ce qui les longai et ça na moi si mon côté na poto na bima nem so plus de 35. Bazai béni. Mais na tikala jamais ko vanda na miko ti le to na 2021. Na lo bakaza kabwaza déjà songo côté la ngelo ka une émission na batika a changer a komana mobali na ye. O bazanda ko mo ba msuba bota mais na sola na bango msusu. Donc isa respect ya moi si nano o nzamba keli na mpanzi na biso to tika no ba base wana nano inutilement to tika no ba base inutilement. Donc quelque part ça montre l'éducation de la famille. Cause on a pote za uzana lola ta et belé ba na poto na pe ngana na Kinshasa mais na tambola marque X mais na Kinshasa mais na terrasse na Kinshasa mais na futela ndakwa bien awa sko yo zolo ba para Karine mais moi na no Karine non. Oui, mais Karine a fait qui moi na Yvette Magamba Yvette on dit tout ça. Attends, on dit Magamba Yvette na Karine to sota qui déjà na habité sur le compas. Comme Makambo ya ni tu n'avais répondre mi de tous on la biso. Nazo répondre mi bali o bazaba busque singa pour le terme vous êtes bozaba bande konanga mi bali mais la lâcheté ça paye pas. Quand tu veux une buzz
salango nandenga bien na fini mutute vous êtes boza mibali le rwanga Ouais. mais quelque part que dénigrer moi si c'est mauvais. Merci. Ataku tu boye kaka eza bien te. Yango na lobi naza autrement à mibali. Mobali ya solo aza mbinga aza nyonso atoza mukie lokola ngai. Atoza nini il faut vendre moi ça yebisa baninga na ebasinga mbali nanga. En tout cas c'est un nono, c'est un bébé. Dans na mobile nanga gangela ngata na miso batute mobile nanga abersaka ngai c'est ça l'amour. Quand tu dis comme ça chaque fois batu ba remarquer no mobile tu sais combien de mabalo oyo bongisa sans côté à bon côté à bon c'est ça parce que mobile ozo lo bala TV que Karina Zaki boy oh Sarato la Zaki boy oh nana Zaki boy mais basio bakinda classe batanga normal o baza ba vie na bino wana te bosara wana. Moi, ça tango ça déjà bon. À tout côté nanzela. Réponse même ça. Toi, tu es un jure de femme. Non, yate. Na vraiment de bacho wana autoli. Savon munganga. Na jaribo. Là, ça on a mai 4 jours so check-up. Balle perdue. Na lobby boy. Moi nana. Na mon émission merci. Nous avons invité. Je peux partir. OK, moi nana yo. Voilà. Pour la Yvette. Te pona Yvette ngana lobi nanga pona Yvette te ezaki pona yango te ngana lobi nanga pona Yvette te mwana na yo Karine azui mwana moninga a posté na réseaux sociaux alobi ba finga mwana wana pa bakisi na la Chine tozana bandoki awa te soki bandoki bazaka na la Chine balela nga mwana Yvette est-ce que basara ndingo Karine en tout cas j'avais pas vu ça mais au Salimabe. Je n'ai pas vu ça, mais tu as fait mal. Quel que soit Yvette et toi, vous êtes des amis. Oh, où est le barato? Son ambition, cela veut dire que Coco Tsara, moi, na te, na bouzo, bala biso, ba parents. C'est ça. En tout cas, là, je serai automatiquement na rigueur avec toi. En tout cas, ce qui est à bongo, Sarato, là, elle a dit ça. En tout cas, je regrette, tu enlèves ça, ce que ça. Et puis, tu demandes pardon à la Chine. Et puis, tu demandes aussi pardon à Moana. Na Moana. Makamna yona maman ezate. Donc, soit charge ya kibo maman, soit charge, oui, tu es que tu débordes. Peut-être en réagir, peut être Kanda. Il y a un même sous Kanda. Mais conscience, c'est un temps aux ongaka. Ce que vous savez à Moana, pardon à tes panzambe. Tant aux sambelo binzambe limbisanga na acte na salaki atana ko benga maman ba on teni te mais tu me pardonnes moi na alimbisanga place azali. C'est tout. Merci beaucoup Yaya. En tout cas conseil ni kasko pesa na balé ki no mi balé to kota na miso na conseil non peut sabango batika trop c'est trop. Et comme yo Karina Boma balé ki na ye Yvette ce qui bozo soit na pona mobali oyo Gastembo bali to ki makambo fête ya Gastembo en tout cas makambo sala Gastembo sa bali. Merci. Gastembo bali na ibso achaki alliance suka na fête kaina fête na zaki wana et puis après fête wana sali sous soirée abengisa ba camarade na ye mobali na zongi poto akokende poto akotala makambo na bino te akomi obota bana ye akomo sa vina ye dans le temps bino bo swana la tangai naza muta swana na tankolo. Merci beaucoup Matika Tsongo. Parlons un peu de l'actualité musicale. Tout comme Nasuka to chité par là parce que yo prenant des places yo vanda. Non, musique et ça tous la déjà ouais ensemble. Aujourd'hui on est les 6 hein. Toza na Zénith à Weranson, toi na New Arena Kofi Olomide, toza pe na double mix ya Fabregas Maestro. Déjà double mix à Fabregas Maestro en tout cas le 4 Azaki déjà dans le 4 à salle au Asaki conférence de presse là-bas. La salle conférence de presse na Ewana et puis Bandeko Toba qui concert le 13 novembre. Salouane est plus que Zénith. Confirmé? Ouais, confirmé. Ils ont plus que Zénith, ils ont plus que Olympia. En tout cas, achetez vos billets en ligne. Le producteur Serge, il est là. Donc, Mona, Côté, petit double mixte. Et quand indiqué bino là, vous allez acheter des billets, tout ça là, acheter, réserver pour s'y opposer ça na poto, on est tellement belé quoi. S'y opposer ça et belé. Boya vraiment bateau bangé ba koufa les 13, tous les 12.
en tout cas 50 Nzambe pardon qu'il fallait 15 novembre kufa na on a kimia parce que mona Nzambe azobeta musique ya nkolo ya Lola Fabregas maestro Gocharachi Curious Gozarachi de trop wana mutu nao bongo Zenita Weranson. Ouais, Weranson déjà si je me trompe pas les 10 dans Azadjana Poto na ba polanae 20 en tout cas na zona 20 na bomba trop mais na lobby na zona 20. Il paraît que babengani Sankara yo oche de Alibaya ka Sankara ke en tout cas Sankara tananga ekoki na ndazela yo longwa po ngape na otala Greco donc na remplacer yo déjà na rezaki basi opposition ngai bomona kaka mais le va Sarato la songi songi ba batu bocheli Sankara Libaya boche songi songi na baduza te ngai na che songi songi te ngai osela ka Sankara tik espace te wana c'est blague mais tu sais Sankara c'est mon oncle. Ouais, Sankara oncle na ngai ya nango bon tout le qui était popo basi opposition ça c'est ni ça et bon pour la Koffi Olomide ouais le vieux Bado Velangai le vieux Bado vieux Mikolo ba système kaka donc vers to imbanze Nzambe suka suka ina kama na Nzambe maintenant ai donc Quadra Koraman Milchek on avait na parler déjà yo arena toza sélection yo arena ezalabati la yo arena nga makambo bele na nchombo ya yo arena ezalaka côté wana scope tango. Est-ce que tu les vidéos à faire rigolo à ninge à soutenir papa na en tout cas ça dit bien nani faire rigolo c'est encourageant moni oza papa à côté na biso ouais na comprendre donc ba bilo mo eza ba secret bani ba tout ça là donc faire rigolo en tout cas c'est encourageant moni il est sauvé avant la côte il est sauvé na faire et puis on a venu na réfléchir tonga tozanga démission Congo na faire ndeba nga batika na Guinée taka président Guinée ba lever parce les coups d'état bravo bête la rebelle kuna depuis bravo ndo bina kuna to bosani bino coup d'état donc faire vraiment comme à Guinée oui la Guinée donc tout bah souté oui à Kenda puis faire Kenda donc faire en tout cas félicitations ça se voit que papa za papa omoni Fabregas tanga salara elo kona bat bamona ngo yo manga Fabregas abaki papa za papa place ba uti obimi basinjarate wana za na kibando nduna mona biso donc foyer ba place uti origine faire rigolo félicitations aux grands musiciens ya mboka aux icônes parce que tilelo ata bébé monta botami na voix na azati c'est ça yana deux voix moko boy to longa na bata mikolo na lo bana ba jeune ba génération na longo ba avec Carlito ba voix zali na longo ba Pepe Kale ba bia bazali mais yana deux voix eza difficile na Congo bato ba ko ozongo te tilelo na mona muta yemba lo wa faire azate na mona muta yemba lo wa babia azate OK babia za mututi OK ngongo na yakinda na azate mutu mo abima yemba lo wa babia ate sauf Prince Babia. Pour les aligner là. OK, mon année. Mais yo kate. Ouais. Maison mère. Mais c'est son fils en fait. Oui, maison mère Oliveira. Serge Mabia là. Les beaux gars JDT. Oui. Donc au moins on a remplacer. Copie coller kaka. OK. Et ça biloko eza musique eza. Okuna imbalo avec Carlito. Okuna imbalo kwa nani o déplique imbalo wa fali bébé bucha imbalo wa déplique comment ndekenda mais ce que ça va voir musuto baba et son batam joa imbalo wa babia tezate joa imbalo wa faire exacte mais so logi kabose ani kana kisenso abaze belé ba kabose ba yekola na la coste est parfum d'hiver ngaba kamna lo monike émission yeba ke lokela na problème parce que bon Fabregas Pécasse te curieux na za mutote
Mais yo tangi ka faire nanani, otangi ka te na Fabregas. Te otangi faire kana ba. Oui, na Fabregas. Okotine na Fabregas. Te nan yendo katinga falo nando pesa explication non o ayimba o lukabo na maison mais na imba lo Fabregas. Attends, le mouvement na yemo kumta imba lo ya date. La cause est pas fin d'hiver dans imba lo ya. So azata zo interpréter président. Bani ezate que nazo dénigrer ton nom ma bête, rien du tout. Ce qui est mal na Congo, les gens pensent que tout ce que je dis ici bon ça rapport à Zana Fabregas. Je suis chroniqueur. Je suis chroniqueur. Intello. Nayebi makambo. Non, zela nayebi makambo ndule ngande na zaboye. Même muta Fabregas. Ngaboko tshela ngai, boluki muta vandela na ngai to ça ata ba sija musique ba velo ambo ba na pesa na ba titre na ebisa ina ba studio na ebisa nene wanda beta de nazaka documenter pour nga cop na nga ndule. Kasi yango na bio zala un bon chroniqueur muta Fabregas. Naza muta nzambe. Oza muta nzambe bon. Ouais. Pire master Fabregas. Voilà, il y a un effort là-bas. Donc pire master Fabregas et puis pour la boulot na yamba batutu. Ouais, là je sais. Voilà mais oza nepela pire master Fabregas. Mais pour la préférence, il y a Motu. J'avais Kester, il est parti. Fabregas. Donc j'avais Kester et Fabregas. Kester m'a laissé. Fabregas, non, il est ma préférée. Hein. En tout cas, ne joue pas. Hein. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ouais. Bino Batubotangeli Moussala, est-ce que journaliste à Koki, Kozalape n'a parti pris? Netinga nanga muta Fali, ngape nanga muta Kofi. Oui. Pourquoi pas il y a des Congolais à la cas problème. Bon, et ça ce qu'on a volé, bon, pour moi je peux dire ils ont volé mon corps. Dans le sens que, on a cause à la fanatique, il y a Sarato là, mais je peux pas le montrer dans le public. Ok. Et ça, na kata mutema préférence na ngai ezaka intel. Pour ne pas créer des dégâts dans ma moto. Mais il y a kobimisa pe boy, ça dépend. Le lot beaucoup moins condamné bateau internet. Biso stozon a un exemple moko. Oui, bien exemple en haut. Ouais. Il y a nani? Il y a Joka. Kaye. Vejoka tanga bandaki en tout cas temisi mindo kina e achaki côté à papa chéri. C'est ça. La bomba qui était tout le monde a joana ya peine wana na ibite so na ville so za mamu laibu bani. Ah côté ba Gino Liaki journaliste. Ah côté ba Gino Liaki. Et puis Gino Liaki. Ouais. Dea. Côté ba Mbasi. Donc Joana ko siko olingane na tangelo kombo na non na ibete na ibete na biko za muta côté kuna mo tangela Joana kaka Joana ye pire cauchemar ne ngai comment ne na non en tout cas na ibete ko na yo sa publicité batute ah ça va mon nganga tuni mantika sango to komi na suka émission musique na biso zo mata to kita te musique na biso jusqu'au jour des arales numéro 1 te wana ko sitika no ba musique na biso tilelo ngande na vandi boy et puis qui tout monde maman abino comme liboma boza sonte maman abiso liboma ni arale numéro 1 ah OK merci beaucoup na comprendre donc naza congolais il y a des pères et des mères oui des pères et des mères des oncles des tantes tout naza vraiment des femmes nabi ke batu basela na bimse kolo mais na de kolo mais o ba comprendre quoi to comme na biso na suka mais naza côté ndambu batu côté kuna wa côté ba vientone nga côté ba vientone ba dédicace non côté mususu côté ba wingeti ngana koloba ngate nyoso ofotanga bako temetango tangi vientone fotanga pe mususu nani bazai de leader ba wakwetu kota papa chéri mal kai mal bempa lekela pendeo OK lekela mutoi OK ba dédicace merci na bandeko nyos en tout cas pour le moment je voulais dire on a fait une très belle émission. Merci. Mais les propos tenus ça m'engage que moi donc ce que je dis mon IP qui quitte ça sera tout les gens libre tout comme osala marambo ezala tout ce ko bangana tout comme osala ke balobi boye oyepeka a droit de réponse le bali to moi ça za bongo ezate ko simbi miko osani te balobeli awa yakawa vandi peka à côté na ngai bon yakantaki ya za tembenga pe na ye siko moi ba obakima wana ba peureux wa ba ima siko ba otongo na ba peureux yo tonga na avancer
Donc cela veut dire napesi batutu mbote Fabregas maestro na napesi na mwasi na ye madame Alino Alino Mama Jezina Brian Père Double Terry Alino Bino tout Papa S Christian de Cornos napesi Michel Mbongo Allemand de Bundes napesi Grâce Lubamba Mobutu Gaga mon cœur t'as tué là madame. Non, là, c'est Aza plus que madame, c'est ma petite soeur. Aza lisso nangai. Ouais, Aza plus que madame, parce que c'est ma petite soeur, tu sais, Sarah peut-être yo beta tolo za 5 4 les qui to besoin 20 hein. Yo ne kali. Naka moko na so kana rapper kabo un jour na kebo atikali yo lela. Na dans atikali mo comme le baraque na rana ya mbali. Et puis t'as les cartes dans la loca et vraiment dans la provoca pour yaya pour ton écart donc on a pu subir notre bambote tout bazar on a plateau en tout cas na sentir c'est bon mali les a calmé kimia plateau ça bien et araboué na chaîne mo ba bengisio ba personne place au vendre batuno vous prenez quoi et puis na ba musicien mutaza na idéologie de la Fabregas so koti na ndako Fabregas et là liboso ba tout le monde ka mutu mai bonjour vous prenez quoi. Au whisky, on te donne. Au Nindon, double mixte, déjà le 13 novembre, bah, s'y repose ça. Bah, s'y repose ça, ils ont plus que Zénith, plus que Maramout. Non, mon est tellement invité à Zali, émission comme elle est ici, comme la Tiki Kara. En tout cas, bah, on a beau quitter, beau réclamer. Bon, on a pitch au patch sur le concours en Norvège, mais rimbaté, aimé bidou sur autoroute. Qui tellement belle. Ma tante Nana Kasongo, Manu Mwendo, Mbala Kasongo, Docteur, tout le monde, en fait, je vous aime de tout mon cœur. On a un coco à l'ibossoir famille. Cela veut dire que chef coutumier. Merci beaucoup Matika Songo, un grand merci à Amelia Moebala, privée de Orlando Domingos, un grand merci à maman Gina Amatou. Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Pourquoi pas na Ano Beauté au Asala Rakelo Poso ya Sarato la Ezala Boye. Un grand merci à toi ma grande sœur chérie Tatapo. Un grand merci à Nyonso. Donc un grand merci à l'équipe technique Nanga Mobimba. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine émission. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.